La famille, bonjour à tous. Bola kande tolobaka bola muka mabe esi e koti. Alors bande onanga na pesi mbote na bato bulingaka biso. Bonjour, bonsoir na bato nyoso bolandaka ya bino. Irsil Botelwa TV. Karande boyebi a tolobaka toujours. Bonjour, bonsoir, yango vraiment indépendant na ero kolanda biso na ero kokota na chaîne na biso na ero kolanda biso yondo koyebo kozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Bande konanga makamba minene ekuei pena toyeli boso na bino pona makamba minene ekuei makamba bele ekuei toziba appel a batu toziba message a batu tolobaki tokovanda te sans que toya ko expliquer bino problème oyo toyeli boso na bino. Bande konaza sir toyebi papa Alain Mabana biso nyonso toyebi comédien na biso na kombo ya Alain Mabana mobali ya mama Cécile Bilonda. Papa Alain Mabana o utaki kobala comédien moko complet toyebi ye biso nyonso. Alors bande ko boka mo toyeli boso na bino to ya lisusu kolobela yango toyaki kolobela likambu ya papa Alain Mabana awa avant même libala na ye bomona ki Irsil Botelwa TV ayaki penza kolobela likambu yango na yaki ko informer bino que papa Alain il faut abala Cécile Bilonda na informer bino likambu yo 2 mois avant libala ya papa Alain Mabana. Alors tangu libala papa Alain Mabana lekaki toyaki nango peka awa totiaki ba video batebele ya kobenga babengaki batauluka bayeba information bayebaki information mutu na mutabengaki na bandenge na ye mutu na mutabengaki mutu na mutalobaki na bandenge na ntuka tozalaki wana pona ko expliquer bino likambu nyonso o elekaki na makambu ya papa Alain Mabana. Alors lelo tozimo ba appel moko batu ba ye lisusu kolobela likambu yango batu ba ye penza kolobela likambu moko ya makasi balobi na biso Irsil Botelwa TV yo kwa moyebi bango yo muto yebi mekana no ko éclaircir biso problème oyo eza nini yango omoni toye liboso na bino. Na pesi mbote na bandeko balingaka biso kandi tolobaka veut dire bonjour bonsoir yango et dépendant na ero bokolanda biso donc mbote na bino sikana so bozali bonjour bonsoir à vous bino nyonso o bolingaka ya bino Irsil Botelwa TV nzamba lola pambola bino isika nyonso oyo bozali a tolobaka toujours bonjour bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors ça dali mbala no ya liboso koti na chaîne na biso si c'est la première fois que vous visitez Irsil Botelwa TV en tout cas tolobaka likambu moko abonnez-vous. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et puis quand vous abonnez, activez la cloche des notifications. En tout cas, là, vraiment, comme vous savez, activez la cloche de notification pour que prochainement, tant que vous avez une analyse, na biso, ekomelayo, et si kanyoso oyo, oko zala. Et on vous toujours, activez la cloche des notifications. La famille na pesi mbote nanga na Madeleine Aketa de mon cœur, Madeleine de Irsil Botelwa TV, ozo kanate le wali lo moko to bikat. Madeleine Aketa de mon cœur, bambote na yo esika ozali, sans oublier maman Nabiso, maman Yvonne, princesse Allegria, maman Yvonne, nzamba lola apambola yo esika ozali, libondeli Nabiso ezali nzamba sala yo bolamu, nzamba pambola yo na ibike, soki yo pambwa mi bakoko na opeko toyo, bako pambwama. Wana pesi mbote nanga na Linda bukulu ya balinda, na pesi mbote nanga na Gracia mpoi ya ba Gracia. Nzamba lola apambola bino. En tout cas, tolanda nanu likambu ya papa Alain. Eloko nini batu babengi biso, eloko nini batu bazolinga bayeba, eloko nini batu bazo déclarer, eloko nini batu baza komitungisa pona yango. Alors tolanda na sima ya pib na biso. Amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine agrandissement de 3e jambe qui mobali esalakate pe ezamukie mama azo sepelate na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kyste règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tosali na solution, na gavke, pona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na
5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo bona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela bandeko wana boti kolanda publicité ya Gavker. En tout cas soki ozana bokono o batangi wana ko hésiter te ko contacter Gavker. Kuna ata mwasi azaka susu na mabota te, kuna ata mwasi o aleka aja kubota nzamba zosala grâce mabota ezozonga. Alors ozana posa ya kubota ozana mobali te contacter Gavker okoza solution na balolenge nyoso bokono nyoso o batangi wana ozana bokono moko na nzoto na yo eumeli oke na baminganga songolo pakala esimbite. En tout cas ko hésiter te meka ko contacter Gavker okoza solution na yo rapide et puis avec assurance. Tovandaki tozi ba message ya papa Alain Mabana concernant ba vidéo ya maman Cécile Bilonda. Tomone tozo mona biso nyonso mama Bilonda na biso kuna na TikTok ye azomema na nyonso na TikTok. Ye penza osala na ye ba challenge ba nini ba challenge na ye penza osala na ye ba vlog na ye azomema na ye bolingo na ye na réseaux sociaux. Alors bandeko ebele ba meki ko komela biso par rapport ya likambu yango bandeko ebele ba meki penza ko benga biso par rapport ya likambu ya mama Cécile Bilonda. Alors yango nde toye kolobela awa. Et là, bandeko msusu ba déclaré, bandeko ebele balobi que non, papa Alain Mabana aza mwana mukete, papa Alain Mabana aza déjà mukolo, papa Alain Mabana aza na bana o baba aza déjà mikolo, papa Alain Mabana aza ceci donc mutu na mutu alobi na ndenge na ye. Balobi na biso bo meka kopesa conseil, meka vraiment kolobela nanu, maman na biso Cécile Bilonda tolingiye, aza mwasi o tobali, mwasi o tolingi mais ameke un peu ko doser mukie e osala malamu mingi. Alors bandeko nanga avant to ko tapenza na mozindo ya likambango na olukana tela bino ba video yango totala ba video o batu balobeli surtout totala nanu après nde tokozonga sima pona koya ko lobela yango. Alors ba video ezali mwa mingi tokotala yango na olinga penza botala ba video eza mwa ebele na osepela bota. Mais c'est vraiment ma casse. Hey, Shamoka. Allez. Ça va? Merci, amour. Il faut prendre beaucoup d'eau. Voilà, allez. Eh. Vas-y, non? Eh bien, bon. Je me tourne le canard souquet. Fungo bossé. Yeah. Kufungola oui, kufungola oui. Yeah. Quand je suis lobby comme ça, je la dans la fungola. Hein? C'est bon? Batuni ndeli lo nazaki na yote. Mais c'est bon, ozaki na kayu. Oui. Père azaki na kayu. Lelo père qui là aussi ça m'a musala moko ya moke. Et on a maman bimaki et moko. Mais on est toujours là, on est toujours ensemble. Yes. Il y a des manger.
babina ye kolamba minini misuni misombi voilà l'on a sur la pelle on a pelle il faut que misombi na minini na misili na mizinzi mikungu il faut moi savoir ndala kisanga maman kef ah c'est ça vous ça très bien avec oui on va comme ça c'est maman ah c'est ça naseki mpona za na esengo akoza pembe na mobali nanga père bapeti donc eza nde boye n'est-ce pas Jo? Yes eza elengi so oza pembe na mobali no boye eza mbe libalaka nde gu boye bino to mobali bobombelanga pwani po bobombelanga ke libala ezaka elengi na ntongo boye na pupu na bana bobima moi un petit tour hein donc et ça va bien ma casque aux ala libala boy comment libala za boba na bino banda ba concert na teke o kokino ko fanda boy te ba cause moi je vous dis que c'est trop beau moi j'aime n'est-ce pas chérie? bien sûr qui m'ont dit ma belle hein aux autres ndeli sont en vérité quand tu étais seule au moment où ndeli toi chérie votre papa va travailler hein? Chérie yes moi je pars déjà tu vas manquer à tantôt et voilà kimi nga oh comme ça la tête moi c'est normal trop rapide après le mariage on devrait rester un mois ensemble sans bouger mais là bon on a choisi mon bébé va me laisser il va travailler c'est comme ça le théâtre c'est comme ça que j'aime et on dit la tombe qui est amoureuse non c'est pas un problème métier tout est un métier le plus important est au sala on a mon canatongo au kindi merci ça me va au cœur oui bébé moi je t'aime comme ça tout ça on t'a poussé là mon école ben oui tout ça on t'a poussé ah bon ouais parce que c'était déjà écrit na livre nzambe tanga maki lelo nga na mwasi na yo donc so ekutaki yo otambuza pusu j'allais toujours te dire oui comme écouti au sa théâtre je te dis oui alors demain eza nzambe amen voilà je t'adore je t'adore aussi allez zonga nokia non côté à gauche droite te biki na linga moté na très jalouse non on peut lire un schéma et yo papa wani uya bimpa inchallah bimpa toi c'est le bon que bakala na munu ok munu bonne journée cœur merci chérie je t'aime aussi votre papa part hein bon bini pour na papa bon bini pour na papa bino qui musala bon bonne journée papa pour la qui faisait à manger mais dans une break na opé c'est moi kala pour la qui continue ma poussa na ngai ah bébé bien sûr bébé on peut lui voir tu n'es pas mon bébé tu n'es pas mon bébé bébé tata mon cours va bébé et que ça à 17 ans oui tu es mon bébé ah de bosser dans mon cours tu m'as donné ta paradis donc tu vas tout ce qui est lundi to mardi vendredi ok chou donc il va y avoir au ba conseil te que o ko bala na ote ko so bota ko so kola na kolia chérie j'ai quel âge moi j'ai quel âge toi 14 ans moi 17 ans comment oh bonga ba adolescent to kwa bongo
mariez-vous bien avec de bonnes personnes. Donc, on a la bonne personne pour lui. Et pas bonne personne pour Nanga. Mais chérie. Oh, quand il est pas, oh. Ça en est là. Je ne peux pas combien d'années pour aller. Papa, tu vas bien. On s'est fait la vie de mingi. Le beaucoup ya. Pour l'âme de la bisonine. Le beaucoup ya dongo. La mise à maille. Le beaucoup ya mère. Toujours. Donc vous allez vous couper les doigts là. C'est ça, je vous rassure. Vous la lampe fort, hein. Naturellement. Habitue-toi avec moi. Ah, bis na côté na maille déjà, côté na moto. Côté na chépé dongo à côté. Comme presque prêt. Et fufu mapika pasi o wapi. Somo. Non, y a bisou. Le mbisa mai. Les dongo bakalinga. Et quoi? Bakalinga. Et les solos. Pour la santé de papa. On va dans la kitoko quoi. Toujours. Nous on dit on a zakaba mais yenga na pas ma cuisinière. Alain. On savourer ka. Maman mena comme malembe. Amazon. En vivant. Amour vient de manger, alors je l'aide à digérer. Il faut bouger, je vais me tirer un popcorn avec C'était le nom de ma famille que vous connaissez. Ok, ouais. On va citer avant. Ok. J'ai une blessure dans les moyens. Catégorie. Catégorie. Non. Citez-moi les noms de Marie. Que vous connaissez. Yaberi. Bravo. Ok. Catégorie. Citez-moi les noms de ma. Tu as oublié Moïse Mbaya. On commence par John Mbaya. Yaberi. Yadems. Ok. Massoise. Moïse. Alexis. Sarah. Il y a Nicole. Matona. Zoba. Les noms de ma famille. Tout Baudouin. Je peux penser à tout sauf ça. Ah, toujours. Ah, vas-y. Cécile Bilon. Je peux penser à tout sauf ça. Ah, toujours. Sir bouti kotala ba vidéo, bouti kolanda ba vidéo quand na lobby. Biso toyaki liboso na bino pona kosala analyse, tope koya kosala émission, tope koya ko informer bino likambo ya papa na biso Alema Bana na mwasi na ye Cécile Bilonda. Alors pour le reste, ezotala bango. Bande ko belo bokomelinga benga bango pesa conseil, omoni kutu ndenge za wana il faut azala boete, omoni tanga za boe. Et là omona loba na bino papa Alena mwasi na ye ba yebe loko nini o bango bazo sala. Kota na papa Alain ozomona ke papa Alain Mabana aza mwana mukete, papa Alain Mabana aza mukolo, aza papa mukolo, aza deja na bana. Mama Cécile Bilonda bozomona wana aza pe na bana, aza deja mukolo, aza na bana na ye pe kutu bana bapesi ye deja bakoko. Alors elingo lakisa ke nde baza mikolo bango mibale bayebi eloko nini oyo bazo sala. Bande wonanga lelo toko benga to bengi to lobi o mama Cécile tika boye o papa Alain en tout cas bo vivre boete bo zala boye libanda réseaux sociaux libanda boye mais ezotala bango kanta bango moko. Donc ezotala bango moko toko ya to lobi toko ya to lobeli bango toko ya to pekisi bango toko ya to lobeli bango mais soki bango mibale
soki bango mibale bazwi décision na bango ke babando bimisaka vie na bango na réseaux sociaux bazwi décision na bango babando tala babando salaka ba vlog na réseaux sociaux soki bango mibale basepeli basala o basala eza volonté na bango eza volonté ya papa Alain eza volonté ya mama Cécile Bilonda eza volonté na biso te nalobaka toujours toza biso nyonso ba être humain mais mutu na mutu azalaka na réflexion na ye tokanisaka ndenge moko te mutu na mutu aza na ndenge na ye ya kozwela makambo mutu na mutu akanisaka likambo na ndenge na ye pour vous dire que makanisi na biso ezalaka ndenge moko te makanisi na biso eza ndenge moko te papa Alain azalaka déjà marié papa la azalaka déjà marié abalaka déjà mwasi ya kufa papa la balaka umeli na mwasi na ye mama Micho qui son âme repose en paix umeli na mwasi na ye ti amemi ekuluso mwasi na ye ti suka mwasi ya ye akufi mwasi akufi papa la avanda pendant 3 ans na ndenga ya kozwa mwasi mususu abali soto bito landa parcours ya papa Alain tozonga na parcours ya Cécile Bilonda bango mibale mwasi na mobali bana ba parcours baleka nango papa Alain ana parcours na ye o aleka nango mwasi pe ana parcours na ye o aleka nango bana ba parcours na bango o baleka nango papa la zaka Maria balaka mwasi akufaka mwasi pa zaki Maria zaki na mibali na ye o yepa bimana ba botane pe bana donc elakisaki na bango mibale bébé azate bébé azate ezana batu mususu a décidé na yeso ka bali abimaka na réseaux sociaux te abomba mobali na ye abomba vie na ye abomba vie privée na ye mais ça pe na batu mususu ka bali alobaka soki abali bo sentir bo mona ba vidéo bo mona boy ezana batu mususu neti bango il faut to yeba ne loko moko papa Alain aza comédien aza star ya Congo aza artiste ya Congo o ayebani peut-être maman Cécile Bilonda pe aomimela ngona ba façon mo boy po batu bazwa matière te yemo kazo pesa matière mais d'autre part selon nga na omonango eza kitoko te pourquoi parce que bana baza déjà mikolo na mobali ana bana mikolo na mwasi ana bana mikolo bana baada ya mikolo bana baada ya mikolo bien sûr mutu sala vie na ye bana pe bana vie na bango ba osala papa paza na vie na ye o azosala mama paza na vie na ye o azosala bien sûr mutu osala vie na ye mais bana baada ya mikolo bana ba mikolo ba blo musu ba osala na réseaux sociaux ezo sepelisa vraiment bana te ezo sepelisa vraiment bana te et surtout soko totali papa Alain o aboti bana déjà bakomi de ba jeune fille ba mikolo bana na ba pe na ba chérie bientôt bakoyele pe mobali o akobala soki tobito kota na page ya mama Cécile Bilonda so totali ba commentaire omona ke ezana batu musu ba ofinga ezana batu musu ba oteya ye ezapena batu musu ba osepela nango te ezapena batu musu ba osepela nango ye ozongisi papa jeune ozongisi mobile no jeune ezana ngo mabete mais to sepela ka boye bo vivre penza ya kubatama bo vivre vie na bino normal réseaux sociaux yana motema mabe réseaux sociaux ezana motema mabe internet yo bomona ezana motema mabe makasi ezana motema mabe makasi bona topesa conseil na mama Cécile Bilonda bino bato botinzinga to opesa conseil est-ce que boisir so topesi conseil problème ezongela biso te kolinga mobali eza nango mabete po batu muso bakome kofinga ye obali mobali yo moko yemo obali mobali uti pena Canada oye obali mobali là na signalé bino ke religion na bango na islamité faut ba ke la religion na Dubaï mama Cécile Bilonda na papa Alain ba ke la religion na bango na Dubaï alors
nano esalami te, mais projet déjà ezali avant ye azonga Canada il faut bakende kosala religion na Dubai. Ko poster eza mabete, mais papa Alain mabana déjà depuis kala azaka penza muta ba matalana te. Pona bato bayebi Alain mabana azaka muta matalana te. Aza penza na ba fitilité wana Alain mabana azaka penza te. Azala te. Alors esa la bien te, esa la soni, esa la penza kitoko te. So bo remarquer même ba vidéo o ye moko papa Alain a osala na mwasi na ye. So bo tali elongia papa Alain bo mona ke amesana te. Amesana te, peut-être pas cause la paix contente. Mais azan eloko osala te, ana choix te. Iza mwasi nda lingi na ebongo. Iza mwasi ya bala lingi na ebongo. Nga ebisa bino mwasi na mwasi za ndengene, ena basi msu ba misana ba matalana. Ena basi msu ba misana ya tiebo ebatu ba muna. Yepe na basi msusu amesana bongo te. Mais ça si bilonda alinga na déjà matalana. Nga na oye balobaka déjà que ce qui ka abali bo sentir. Alobaka na ebongo. Alors bandeko bo komela ka bango, bo komela ka bango na ba commentaire. Na place boya ko komela ka biso ezala bien bo komela bango moko. Ah bo komela nganga yo na yo pesa conseil na yo loba. Mais chacun fait sa vie. Ba osa la vie na bango moko. Lelo soke yindeli bango, lelo to koma mona nyoso na réseaux sociaux. Moi sina mobile babunzi, botala ngo na réseaux sociaux. Moi sina mbal baboyani, botala ngo na réseaux sociaux. Moi sina mbal bazongani, botala ngo na réseaux sociaux. Nyoso to koma mona ngo na internet. To mona ngo na internet. Bile bokasi bana papa le ba mona te ba mona. Batu msuwa luibotika papa le azonge la bolingo, papa le azonge liko se retrouver, papa le azala boekala. Oui, papa le azala bongo kala, papa le azala a santa bolingo bongo kala, mais il faut tota la paix, papa le azana bana ya mikolo, bana na ye bazape na ba mibali. Azape na mwana mobali oza déjà jeune garçon, peut-être aza déjà na girlfriend, aza déjà na mwasi. Ada na petite amie moko boye. Alors babiloko oyo ekitisaka personnalité ya batu. Mama Cécile, tolingi o mingi mais o mekempe ko doser. Page no ya TikTok, o kosala ta ba TikTok no yo moko ndengo message mais ko kotila biso papa ale na katite. Papa ale aza comédien moko o batu ba yebie na barando te. A part na suka awe moko ma o papa Alain, o Belleville, o papa Alain, o Jérémy po Jérémy Mtaluka, papa Alain abeba na Belleville. Jérémy Mtaluka papa Alain akabwana na famille bota. Wana boyebi déjà parti wana ngana lo ba vérité na banga mutu depuis na tiaka mai na munoko te. Biso to batu moto ya na YouTube po na rando te. Tu fingara te. Posa domaine na biso te. To yela peza mingi rando te na internet. Mais o biso to yela na internet mingi za musala. To yaka kusa musala. Papa le azara les sous na bata Belleville na famille bota te alongwa. Pourquoi? Parce que Jérémy Penza a joué ki moi rôle moko ya mabe. Et pas ya papa le pour papa le alongwa. Lelo to mona ngwe komi na décor. Décor comme ko kanga makanga na Jérémy suka tozoyoka o tozoyoka. Papa le aza mutu moko azaki na polémique te. Aza mutu moko oyoka teke o ale mabana soigni na papa Serge Mwembo. O papa le kuta soigni bo na tournage o tika la koyoka likambo wana te. Mais à lire oh maman Cécile Bilonda tozo kende kolingate mobali na olobi batu baya ko manquer respect kolingate mobali na olobi mutu moko bo okutu o aza même pas o akotelema même pas na ye aya af manquer ye aya aloba na ye mabe iloko wana nde kolinga ngote siko po o
éviter babiloko wana. Esenga mo ba vidéo moko boye ya TikTok ozo sala kana otika. Mo ba vidéo mo bozo sala kana papa Alain boye. Moni AJP e kontaka. Eza ba blo mususu. Tango zana nou jeune fille o sala ngo na ba facilité. Mais tango komi kokola, yo moko zo mona peneke makambo mususu komi lo difficulté. Yo moko mona peneke makambo mususu komi lo na mwa pasi. Ba makambo ebele komi lo pena difficulté po nini okoli. Okola avant kutu batu batinda yo, avant kutu batu balobela yo moko lobite. Eloko bono sala lisute. Yo moko lobi eloko bono sala lisute po ani kokola. Mobala za ya yo. Ozana o obligé te ya ko prouver monde entier. Po mobala za ya yo. Oza obligé te ya ko prouver batu. Mobala za ya yo abali yo. Zala no à l'aise. Zalano à l'aise. Vanda na mobile na o calmement. Fanda très bien. Kote na mutu te ke mutu moko akosala bo akozongsa. Vanda bien. TikTok otomona. Kaka lelo. Ka bato ba yo commenter ba photo na yo. Ka bato ba zo ya ko commenter ba video. Ka bato ba zo ya ko sepana ba video na yo kaka bango wana. Pe ba oya ko finga lobi so yili kamboeza. Mobali babate la kaye mama nanga. Mobali babate la kaye. Papa la za comédien. O biso soto mona, o biso soto yebi. Alors, bate la mobali. No mobali ba protéger kaye. Protéger mobali na yo. Et ça te ke soki bo meliti, mobali nga to meliti, mobali nga na ketike na mustala, mobali nga na sebi kongola za motema mabe. Nde libala no elekelaki ena bato ebele basepela ete. Yo moko moni banungunu weko bimanini ke abali mobali, ye moko apesi mbongo, ye moko asalibo. Alors bato ebele, kukaza te ke tout le monde do sepena libala na yo. Le monde me bawa kongole baza mitema mabe. Mukileza kanda, bakongole ba mitema mabe, toza mitema mabe. Boza na bino bana mikiete, boza na bino ba jeune, boza na bino te ke bo pouvara batu, boza na bino te ke bo pesa na ba bizi boye, na TikTok boye, muke video, mobile na ngaye yo, mwa bizi boye, esa la kitoko te na bana. Bolingo mutanta linga mela bolingo na ndenga zo linga wi. Mais tango za deja mama, tango za deja papa, oza na bana oyebike na ome ma bolingo na ngande na olinga me ozo tia mwa ba cadence. Ozo me ma bolingo no ndengo zo linga me ozo geler. Ozo me ma yango ndenga yo ozo linga bien sûr, mais ozo yeba ndenge ni ozo tambolela. Ozo me ma ngulu tetoloba. Oyebi kena kende koto na niati na zongi, koto na niati frère na peni. Okomi mangulu te. Vie eza compliqué, maman. Vie eza na ba réalité et puis eza compliqué. Bano lelo oba lingi na bango yo, maman na biso, maman na biso. Mais comment à un certain moment bako banda ko bando mona lokola bando sentir sentir à l'aise te. Bana baada ya mikolo. Baba domona papa na bango abanda ko pesa ka ba bisou boye na ba réseaux sociaux eza kitoko te. Ale mabana za comédien bien sûr. Ale mabana za star bien sûr. Mais aza star moko abima na caché ya buzo ba na réseaux sociaux te. Atikala ko kobima mingi na ba video ya ye moko boye te na ba TikTok au moins na ba théâtre. Au moins na ba théâtre. Alors libala ba bombaka. Mama bomba libala na yo. Bomba libala na yo zuna aja mukolo. Batela yango mama. Batela mobali na yo. Bato ebele ba otia mobali no misu sa yo yeba. Papa lembanda mwasi akufa 3 ans. 3 ans ti bobala na. Est-ce que bina 3 ans on a combien de bateaux ba poussa ni pembe ne bango moko et surtout bino ba sa poto nenga yo moyi ba sa poto nde bozalaka. Mais tant mwana mokonza tali a poni yo. Mama,
Zama yele. Batela libala. Ko batela mobali eza na nkate. Otie video. Nga yo na lati boye. Nga yo mobali nanga. Omoni yo mobali nanga. Te uti shop. Te uti boye to zongi. Na pesi papa biz. Na salwe yango te. Yango te. Bana ona lelo ba olinga yo. Bana na lelo bozana bango bien. Mais oyebi lobite. Mais oyebi lobite. Nga loba toujours. Muta wa change na mukileza ka nzambe. Biso soto ba. Nzambe ka nita za rabi. Wa change te. Mais biso nyo soto change na biso. Batela libala. Lelo papa le askomi ko sourire. Oui. Mais tala titi de papa len. Bato bele ba remarquer que papa len azan esengote na ba vidéo mususu po. Eza vi na eta mesana tete ko ba te esengote c'est trop dur. Donc esengote za dur makas. Mais eza vi na yete. O a mesana vi wana te. En fait, a mesana nde na vi wana te toloba. A mesana ngote. Bomba libala. Nyoso ba postara na réseaux sociaux te. Ba mabala o ba postara na réseaux sociaux. Ezo umela kate. Toye bate sou poani. Ba mabala o ezaka ke non pya o yo piati mutu na réseaux sociaux. O yo plibio. Ezo umela te. Batela libala ma chérie. Batela libala ma chérie. Batela libala mama Cécile Bilonda. Bomba libala na yo ma belle. Bomba libala. Bomba mobali na yo. Nzamba pesi yo bomba. Biso ba oya olakisano biso. To ba lukaka na biso. Lelo to oya to komante to seki. Melo bi kuna to oya ko komante ko fingi. Kongola za ne bongo. Osa no video ba abonné na nga. Poto sala ba video po seplisa ba abonné na yo. Ba abonné na nga ye. Boza bien video. Osali no bien. Mais quant à nous. Le bito balukela yo. Le bito balukela yo. Alors bomba papa. Papa zamuta respect. Bombe la biso papa len et osala malamu mingi. Merci na bandeko bolandaka biso. Merci beaucoup na bandeko bolinga Ursil Botelo TV. Boza vraiment ebele o bolandaka biso o pe bolingaka Ursil Botelo TV. Alors nzamba lola pambola bino esika no so bozali kande toloba toujours. Activez la cloche de notification quand tout le bar toujours. Abonnez-vous, commentez, likez et puis activez la cloche de notification. Donc, partagez biso partout dans Facebook, dans WhatsApp, dans Messenger. Partagez biso partout. Émission Oyo, analyse Oyo. Et comme la batu, ebele batu, ebele batu, ebele. Et osala malamu mingi. Wanangana bien tokutani à la prochaine occasion. Ce qui t'attend Zambé à Zongi. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Alors, on est qui conseil to yaki nango pour na couper sa maman na biso Cécile Bilonda par rapport ya ba appel autoju par rapport ya ba message auto recevoir na ngambu ya ba abonné na ngambu ya ba connaissance ya papa Alain na ngambu ya mamba théâtre na ngambu ya batu ebele. Alors to baki to ko bomba yango biso moko te to ko mela yango biso moko te tellement batu ba komeli biso po na papa Alain to ko mela yango biso moko te sengel to ya nango na couple mabana to ya koluba yango bomonte koluba yango liboso na bino nyonso. En tout cas, nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.